biso za code 16 ebeba ebonga mikolo to utiliser susu ebebe bonga te pourquoi utiliser ni ebeba oh donc voilà monsieur bonga to za na pose bonga te to bongisa pena mutu te ebeba bien bagauloise bagladiateur to attaquer moi mobile yo en tout cas to tike kimia te to kota na compte na ye so pe ko signaler compte na ye moi mobile a uti ko sali papa Hervé a uti ko diminuer papa na biso a uti ko dénigrer papa na biso na ndenge moso boyoki bo signaler ka compte ne bakanga ba bloquer ka compte na ye yaya. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de ton point de vue, on n'a pas besoin de warrior na makamuna biso. Soko za warrior, vanda ne bonga na bino ba warrior. Soko za pe nani, vanda na kinani na bino kinani wana. Laissez-nous les Gaulois en paix, to sala makamuna biso. Donc imo bondo na biso na solidarité gauloise na biso et ça bino patient. Bozana posa boko ba Gaulois to bozalaka ba Gaulois bolongwa na soni, bolingi bozonga boko kate. Yaya authentique o mo mobile comme authentique. Aza escroc moko ya munene na ba vidéo na ya escroc ba mbongo ya na agence de voyage na ya lokuta sala. Un aventurier tout fait. Papa authentique, méfie-toi. Pona papa Hervé to yaka mabe keba na yo. Biso papa na biso ebeba ebonga. Wana za code na biso. Slogan na biso ebeba ebonga to pola te. On est des Gaulois, on est des combattants pour notre papa. Alors makambu na biso etali yoti. Makambu na bino ba warrior soki ba na ba wangila, ça nous regarde pas non plus. Ba na ba fa na lipango na bango. Toi na papa biso papa Hervé to linga ke mingi parce que pas linga biso, to yoka kaye parce que pas yoka biso, to sala ka ya lobaka parce que asala ka pe o biso to lobaka. Siko problème nesani. Donc vondi ça biso to bimisi na ba double arena to beti na ba plainte au sala et ça bino rage. On sent vraiment dans son langage de la rage, de la haine. Olinga papa biso Hervé te to keno wapi bima na makambo na biso za posa to sambu sote. Yo authentique, on a posa to sambu sote bima na makambo na biso na malembe to bengani yo. Keba na biso ba Gaulois. Keba to yaka sangana ya to sangana oyo ka somo ba faire ndenge bazawana baza lokola ba ba tutsko ndete baso sala baso sele android bino subuzo sela ni bino mo sela sko ni Motorola ezaka subumana ezala premium ezala kana telecel wana zo benga ba Motorola ti mutu nyosa yoka ti azamu tsoki lelo babi faire golo uta wapi akoloba uta pana yo tout le monde tranquille wana te ezala tina te fait nani we rasonga ndikuno na zo bisayo parce que eloko pe zo diminuer yo koyoka yoka parce que biso ba musicien congolais na biso bosa batu moko bosa fragile na makambo ebele et cause eloko moko ya mukepe bo elekilo bo lekisaka te yo moko ça la comparaison beaucoup mi ko soit vraiment na faire rigola et sopio il fallait pas dans la vidéo là biloko musoko ko répondre te au monde tozana mutu no sazana course au pouvoir voilà baba lekina o changer bango te yo tali la siko ni guichet nga na komi na niveau nini longola ba biloko na boye parce que ils ont risqué pe bilo encore bino kota on nile pe sagana ndela zo kendilo au monde pour nile le concert parce que ils ont eu la position. Yo, jeune fille de Bandal, ex-Macron, yo petit, ex-papa Keina, yo, au affiché date de France, en 2026, petit, oh, sa musique, petit. Yo, bakato lay sa musique, mais on lay sa musique, 100 ans la Gauloise invisible, petit, on lay sa musique, y'a biso dynastie 82, ouais chérie na Katia Suisse, moi si le colopé vraiment dynastie petit okolei sa musique okolei batu na yo oui bazo ya kofinga biso na ba commentaire ba ya kaka boya bolemba te ebeba oko 16 ebeba comment biso batu achoko tama munoko bofinga ngo munene est-ce que leki makola muke ya fali za makolo kwa ndeke parce que moko ndeke tala mwana nzambe azoya mwana bato mama Marie Makese azoya na Lubumbashi azoya kofandisa musique
mais batina kebele mususu azobeta musique na Lubumbashi kolata coupe eza nini petit yekola nanu koyemba petit papa vaza na nzela mwana mokonzi azoya bino ya journaliste ya nzala bozoluka bavi na komba baperve bino mususu enene petit longola bobo yo penene kende basala kende nano mitala nao na kitala eza nini ya biso dynastie 82 obanyi nzambe boss Jomar Soudi oxygène Timon ya biso 5 tonnes la colonne invisible mère de mère rendez-vous ezaka moko Lubumbashi le 25 na le 26 tozana papa Hervé kozala awa na Katanga azoya kovandisa musique na Lubumbashi bino topesa visibilité Piroger ya wenge maison mère porte-parole ya Weranson bandeko tomoni soka na ye eza ko circuler na réseaux sociaux tatoyo Piroger likambo nini boye tatoyo soka wana kuzela ngo mwasi te obotisa ye malgré tout ba shira mikili bango pesa suba ya badoki te soka wana zwango kele tambola réseaux sociaux mutambo nango luka chéri moi ta mundibu ata ba congolais zo ba koma mafia obotisa ta mundibu wana ke tambusa ngo ofele munisa mona ka soka ndenge wana tala soka munene ndenge wana tatoyo o misona polele na miso ba ndenge wana obeti mabe Piroger tala goro munene lukela ngo mwasi malgré tout anze na biso ya batamangala oyo bapesa su mutu kandate baboya bango nyoso tu bashira mikilo basa mangala yoso mwana mwasa mangala pesi mobali poto apesi mobali mukanda na poto bali ga sote ba pechon bandoki basi na biso Piroger luka mwasi obotisa ye papa tika kotambusa gogo ndengwa na réseaux sociaux soka munene ndengwa na lukela manzela yaya basi na so miki ba kopesa suba ya badoki te ba koma ma vitol ya na ba vitol na biso kosaka na te yaya ba boya penza kopesa mibali mikanda yo so moni yango deja nzele pena jipe na bo toke balanga bo na boye na pesa ezala te ba fe ba boya yango kutu kotamusa su go ndenge wana te na réseaux sociaux moni so mona go mona ndenge wana lukanzelo botisa aza suka wana nasuki boye ciao Ferregola nosaki ki akubimisa des chansons mokonzi ba wangila précipitation le 1er août octobre abimisi annoncé au nom à Obeta Stade de France 2 jours après vandisa na ngebugebwe bimi sorti na ngoka mbala moko balimi na actualité. De l'autre côté, kuna ya maison mère empire du mal ya Weranson baza ko kalisi souté babanda ko finga faire pour gola pour rien croyant qu'il fallait pour pas soutenir bango mais fallait pour pas sauter bango premier abimisi date na concert Stade de France ko bimisango date wana ba communicateur a fali babandi ko finga vina biso de la forêt tant benga yo kuluta mona biso bato mabe. Or ceux qui viennent ganda qui ban na faire benga ki kulu depuis kala suba kadak na stratégique qui noto za na bonne relation à faire na biso ba goloa masolo ngeza calme mais tant on vient na biso a koti nager ya mawelisa vient biso perdre équilibre biso pe ba goloa to code 16 to toki vient lokolo to yoka mututé même ata faire gola biso ba goloa ke toki na concert na Weranson to yate biso za faire ou rien. Même ça t'a fait d'appeler son mot d'ordre. Biso ba golo ali gboma mutu makasi. Troyati. Vina biso horizona ki mabe. Ba waroro ba kosa ki mabe. Vina biso ngiama ba waroro ba kosa ki mabe. Ba on va partager la gloire na bango te. Parce que ba mona ki fait annoncer date na ki na biso banzimbo na mi balé.
bango koyoka kino faire bezo mso banzembo mbala moko bango esprit non noko azo continuer l'actualité surtout tiki makambo na biso ekozinda mai tika to na to annoncer kino to beta date na biso ya Stade de France Mokolotere comme ça pour il y a l'équilibre mais bazu équilibre te bazo équilibre te parce que biso nde actualité za biso réseaux sociaux za biso TikTok Facebook za biso biso tout ça ba tout ça la challenge tout ça ba to mafingati tout ça rende bato sécurité défense pour les pads mais ce que bino kuna makelele ko finga ainsi de suite to ok na bino malembe yango firgo morba na vie faut la précéder na muke ozolo kazala na mayele ngo biso muke na biso to bimisa ngo tozana ngo mayele to code ici déjà code 16 en esprit et bébé bonga oye mabe pour na faire to koyela yo oye malamu pour na faire to koy soutenir yo soko déconner sur faire to déconner sur yo o lobby malamu faire to soutenir yo o boyi faire to boyi pe yo de code 16 ya ngwane bébé bonga bino bozana 12 bino bato wenge biso soko ba golora code 16 bino 12 wenge biso soko code 16 biso za likolo level biso bato ya nani ya Elon Musk biso to bato intelligence artificielle meki boto ina yo biso ba golwa Basoda, aucun artiste congolais résident à Kinshasa ou en RDC peut faire ce que Ferregola a fait en 2024 en Europe ou à travers le monde. Ferregola, le premier artiste congolais, a signé un contrat de collaboration avec la marque Adidas suite à un concert à Adidas Arena. En 3 jours, c'est le matin de qui billetterie. Ferregola salsa qui sold out. Plus il y a 9500 personnes qui billet. Et engouement ezalaki ibele réclamation bato ezalaki ibele parce que ça qui plus il y a 10 ans Ferregola a concerté en Europe. Alors après 4 jours sold out salimaki babaki si deuxième date. Donc bah sa deuxième date Ferregola qui a signé contrat de collaboration na Adidas original. Et Ferregola a signé contrat sous na Illico Cash, moyen de paiement mobile, il dit na Raobank. Ferregola za ambassadeur nango. A signé na Max World. Azaki na 3 nani partenaires Ferregola signé qui a collaboration pour un concert na Yoana. 1. Ezaki Adidas. 2. Illico Cash. 3. Max World. Max World za pour na moto azaki osalisa ba t-shirt. Siko Adidas a autorisé ki Ferregola atia ba logo na ye Adidas. Siko Illico Cash azalaki wana pour nini pour na ko recevoir ba paiement à l'international. Allez-y voir grandeur à Ferregola. Ferregola au moto ba benga ya tangate aza mal entouré, artiste aza mayele te. Mais allez-y voir le faire la salle na musique. À côté ce contrat. Au-delà de ça, Ferregola c'est streaming payant. Na concert on a double concert on a Adidas Arena. Ferregola suki wana te. Ferregola signé sous 3e production na Genève Arena. Na ville à Genève na Suisse. Ville le pays le plus cher na monde. Ville les chers na monde. Bakarine mokonzi ba youtuber ba tiktoker non so Europe ba kindi ki balbi ki vie kuna za cher. Transport futa $5 ko to na Europe, na France to na Belgique ko ba futa mo 50 €. Ozomona ba différence fere nango. Ferregola bengi ba ki part ba États-Unis ba Afrique. Ba kiti na Genève ko participer na concert à Ferregola. Pour ceux qui vont te faire un festival pour le café. Après on a Ferregola les biso émission à streaming payant. Ferregola touche plus il y a $200,000 à côté ça qui direct parce que monsieur Zalaki na $5 bat bazalaki plus bat bazalaki belé ba Rolanda Ferregola na streaming wana. Fera suki wana te Ferregola betle biso ING Arena. Mundele yimoko ya Bruxelles alobi na biso nini. Nana mona bato boité. Après concert lobby on concert bitami samedi dimanche. Bato baki na ba alimentation nyonso baki na ba boucherie ba silisi mipanzi angolo bengi yango kote angolo. Miyuzu ya lelo bola biso faire ka boy. Exploit faire ça na 2024 2025 ba kulutu na biso bengi na ba sala ngote. Ba kulutu na biso bil ba sala ngote. Même ko fia beti kuna isala ngwe mabongote fali a beti kuna isala ngwe mate. Lelo na musique na biso bato to tia bango ba matsa musique na biso ba 2 personnes. Ya Ferregola ya fali pupa. Nana golo mais fali pupa bit ayela biso ING ayela biso Arena.
abeta na salle ya monene attaque ezaka configuration maximale te mabeti na salle ya monene akomi histoire na musique na biso ba vrai gola tokoboya yango te tondima okende na biso fali asalaki exploit sokoboya yango seke oza moto olingi culture congolaise te biso tolingi culture toza ba historie ya moment présent faut tobeta yango parce que eza avantage tobotami na époque ya deux grands artistes wana oyo bazo révolutionner musique na biso fali mpo pena biso moko bakote ba écoute faire gola biso kote ya streaming na ba concert allez-y voir biloko bayei nango conception ya sika na ndule faire gola biso conception ya kolobaki no na misi album na eza na CDT bozongana ba plateforme digitale allez-y voir ba différence au faire na na musique mais ce que ozo mabobo ono wera liki asale beli faire asale wera asale loni asale lokote bo continuer ko souffrir